Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Talingamba Albosso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV, au la réalité. Tu es na sujet maman na biso na Hollande, Azoluka Mobali. Azoluka Mobali, pourquoi? Zala branché, n'a pas ça au détail. Yoka, des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Biso tozawana rara pona makambo eza bien. Maman Azoluka Mobali. Quel est maintenant le problème avec maman? Maman Lobiboé, des shows d'Enar TV, na landi ba émission na mingi, mais oyanga point eza na zana, oyanga problème eza ki na zana besoin ya mobile. Voilà maman azawana, maman lobi oyanga problème eza ki na zana posa ya mobile. Azana posa mobile na ba critère nini zala branché to le kana détail. Maman la biso azana Hollande, abenga na des shows d'Enar TV tozwa ki tante solo li ebele. Maman explique nga pe ma bébé, mais maman azana posa ya mobile. Maman azana posa mobile mon quoi la sérieux. Pour ba vivre na yoka des shows d'Enar TV to ça la ba émission tout. Oyeza bien pour na bat. Ya ma bête mais oyeza bien pour na bat. Ça veut dire ceux qui opposent na sujet bien numéro des shows d'Enar TV on a gravé na WhatsApp. Benga na WhatsApp, tinda biso ba information, pesa ba vidéo, photo comme bref, to lo belango et ko ça la bien makas. Le plus important, j'allais aussi comment dirais-je, j'allais aussi signaler à tous mes abonnés pour activer la cloche de notification, c'est-à-dire ce côté cloche de notification to côté en ligne pour poye baka. Batebele ba obenga ba tuna osala ke émission en direct R9. Émission ezara na RT yaya. Yo touché ngonga na yo soko s'abonner na pembena ya elongi nanga. Omona ngonga moko ezawana. So touché ngonga na ba oyebisa toute notification. En anglais ba che all notification. Ceux qui ont accepté na toute notification, ngonga na esali des traces na likolo nango. Esali des traces boy. Na likolo ya ngonga. Et comme le ko eza na vibration. Voilà. Wana na YouTube direct. Kosa na téléphone te. Na YouTube. Soko yebite yaya. Tuna mwana nanda kwa olakso po na yebite ndeni na ko expliquer loko wana. Chaque cloche de notification, ceux qui to bandi émission, yo po koti ope sabiso ba réflexion. Kangi parenthèse, tozongi na sujet. Mama bengi mama oluka mobile. Mama lobi boy. Maman za na Hollande. Maman na biso alobi abota déjà. Ezaka bien tant ozoluka mobile pesa ba critère oyo zolingela. Yo pe loba ba critère nini oyo zanango po e attirer mobile abenga yo par rapport ya ba critère oyo moko lobi. Ezalaka mabe ozoluka mobile obombi ba critère. Na simata mobile ako s'approcher pembe non akuti ba critère mususu ya omwe pe mibali bakima basi. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Eza na basi ebele olingie alobi abota te. Mais par après oyeko découvrir kabota. Na mibali mususu sala nango eloko te za mambo vie. Mais na ba mibali mususu oyeko découvrir yo na sima directement boyo. Directement bokabwan. Également basi mususu. Yo mobali olinga mwasi oyebisi ke obota te. Mais par après mwasi wana eko constater que ozaka déjà na bana. Pas basi mususu elekara nango. Parce que ça m'a embêté dans mon kill. Mais la base mususu automatiquement s'est retiré. Bobo yani. Voilà pourquoi on rappelle dans les cas où tout na maman va question belé. Oye ko lakisaye, aye ba koloba o ya zana ngoposa, oye ko pesaye, comment dirais-je, éclairage ou bien idée ya koloba po émission et ça la ma bien. Maman pesinga ba critère na ye. Maman lobi boy abota déjà, azana bana na ye. Mais na bana na ya zana bango zana bana 5 alubi. Maman zana bana 5. Sur 5 enfants, bakola bango nyos. Mutuna mutana responsabilité na ye, mais ya zana moko na maboko. To tanga ba âge abatute na kati po to cacher moi identité à maman, to cacher pe moi histoire po ba yeba trop ba l'équipe mingi na kati ba YouTube. Voilà. To lobara détail ndenge to okenango. Maman aza ye moko. Maman alobi azana 53 ans. On est là. Maman Azana 53 ans. Azana besoin d'un mobile de 55 à 60 ans. Clair et net. Maman a bombé l'autre côté. Maman lobi boué a bota. Azana bananae. Mais bananae, bakenda, bakola, bazana ba engagement na bango. Sauf qu'azana moko na maboko. Maman Azana 53 ans. Azana besoin d'un mobile il y a 55 ans à 60. Entre 55 et 60. Âge Azana a besoin d'un mobile en Goana. Maman lobi boazan a besoin mobile moko azala mobile a fululu te mobile lu furungu te. Azana besoin mobile lu furungu te. Obi lu furungu.
mobali mo ezaka o telemino ka bo ezaka lokwa ba pikoli linyoko na mabele te. Mobali azala mobali. Maman lobi par critère de vie na ye maman azana Hollande azala rapa na ye azana ndaku na ye azwa doki na ye c'est-à-dire azana mukanda na ye adebria kapé vie na ye azana besoin ya fainéant te. Et ngolo bateke lokwa maman oluka mobali ale yo fainéant oyembango ate na kende kaka kuna pongana na kota ka na kote la maman ona ki Mario te. Maman pe azana posa Mario te, azape na posa gigolo te. Maman azana posa un homme actif. Lokola maman yemoko aza active, maman boujaka. Azana besoin mobali po ya boujaka. Azana besoin fainéant te, Mario te, gigolo te. Mais mobali aza au moins na critère ya ki mobali. Azana besoin mobali ya kolanda ete ke po zangi mukanda oya koluka mukanda simana e po maman lobi boye ya kobota lisusu te. Parce que moi ça 53 ans yo ko ya na bulke oya kobota moi ça 53 ans pozwa mukanda ya chizengo. Maman azana besoin azana na mobali na ye bavanda bake na vie na bango ndenge ezosenga bake na ngoti mkonzamba ko senga mutu na mutatiki mokili atiki mokili. Ba critère ya maman ngwana eza clair. Maman lobi boy, soko zoluka mwana, ya kopesa mwana te 53 ans. Soko lingwa kokota ki Mario azana place a kotia Mario te. Soko zana besoin za la gigolo place a gigolo kuna pe ezate. C'est-à-dire un homme actif oya zape déjà na mukanda. Soki yo zana mukanda te olingwa ya kolanda maman o poluka mukanda, maman lobi c'est rien et ko simba te. Maman zana besoin mobali oya zana mukanda, mobali wana zala actif bakumbela. Bango na bango bakumbela selon ba âge na bango yo yebi oza mukolo oza mwasi oyebi bakumbela selon âge na bango balambi mwa pondu na bango mwa likaya bupembeni mikolo ezoleka bazela suka mikolo na mokili ba critère ya mama ngo wana ba critère ya mobali ya mama yango pe na lobi mobali wa ko sepela na critère ya mama mama bota azana bana na 5 bakenda mais azana moko na maboko aza sous charge na ye. Maman azana mukanda avandaka pa na ye azana ndaku na ye. Azana besoin ya mobali oyo aza actif, azana mukanda bakumbe la vie. Tout ça wana, des choses d'Enar TV, rien que la vérité. Nous on est là, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses d'Enar TV, des choses d'Enar TV au centre. Oui, puis maman tanga benga na sepeli. Na sepeli pourquoi? Maman lobi ana posa osala kindumba te mais azana posa ya mobile. C'est normal yaya. Eloko eka monsieur ezate. Eloko eka monsieur ezate maman azana tana ye a se sentir que azana tana ye to pesa ye tana ye asala o ya lingi. Clair et net. To boy maman lati pantalon comme ke yenga na kati ya bana na ba cité na ba nzela maman se respecter maman lobi papa sala pe émission ponanga nazana besoin ya mobile nazana Hollande. Mobali soko Hollanda mama toboyo za na France. Oyaka yako ya. Toboyo za la je ne sais pas soki na kuna wapi na Londres. Oyaka yako ya. Outaka na États-Unis mama obi mobali fois za na Hollande. Ana besoin mobali wa koza na facilité bazo mona na air nyonso ba bongisi à venir lobi ba koza lesika moko ana besoin ya aventurier te. Clair et net na banze mission na osa na oloba clair. Numéro à maman toropesa a on a émission T. Benga des choses d'Enar TV si tu es intéressé. Na rokotsa yo à liaison topé na contact na maman. Mais to kolexape mutunyon tout poto on a besoin ba aventure te. Voilà, sujet yango wana. Benga des choses d'Enar TV na onyon se yo monyo za na ngoposa ba loba to loba yaya. Pesa biso ba sujet bien ba émission bien numéro na ngango wana gravé na WhatsApp benga na WhatsApp na yambara mutunyon. Tozongi na sujet. C'est-à-dire dossier à maman ngoana to kotisi yango na requête ce que vous a intéressé benga maman azoluka mobile ya so azoluka mobile benga des choses de na activité ça to tieloka émission to bombi na biso na moleli kasi so link to loba kombo to loba so link to loba te to loba ko loba te oh des choses okomi ko sala mamba basi na mibale ya to loba nyonso yo so azoluka pe mwasi benga na des choses de na TV pesa ba critère to rocha annonce awa yango wana ya ofele oh te okomi ko senga batu mbongo bo umela raté. Je demande l'argent à personne. Ba émission nyo sona sala kana senga mutu mbongo te pe na senga mbongo te parce que bo umela raté. Na sita ko senga batu mbongo te na senga pe mutu mbongo te. Si tu as un problème benga des choses d'Enar TV numéro na ngango wana
Toutes mes émissions sont gratuites. Je fais mes émissions gratuites. Je fais toutes mes émissions gratuites pour tout le monde. Benganga, pesa sije no ezani tolo belango. Maman na biso yoana zoluka mobali, soko sepeli na maman, 53 ans. Abota na ye, aza ye moko aza na ndako aza na kanda, maman zoluka mobali. Tous on a besoin de gigoloter. Tous on a besoin de marier. On a côté la maman pour ça la aventure. Non. Maman lobi a besoin mobali ya mutu te. A besoin mutu aza libre et moko de faire sa vie. Ba kuta na bango mbale ba faire vie ensemble. Ti ba koma na souk, ba vanda na bango, ba seka na bango, moi badi pembeni moi likayabu. Ba olexa vie car ndenge zalaka. Si j'ai yango wana pesa biso ba réflexion na yo soko lingi benga des shows de Nar TV soko za na besoin ya maman soki yo poza na besoin tolo ba po na yo toujours numéro wana benga e ko sala bien tia cloche de notification to kota ba émission en direct sikoyo tia ngonga po soki na koti yo po koti e ko sala bien tozo banda ba émission en direct tia cloche de notification r ezalaka te r nyonso na kota na koti ngonga na onde ko pesa yo comment je dirais et qu'on notifie que des shows de Nar TV en ligne pour les canaba émission au benga biso au pesa ba participation et que ça l'a bien aimé votre émission commentez et ça là qui a bien humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya ciao des shows de Nar TV on a koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango Europa ye basango ya mokili mobimba des shows de Nar TV on a koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango Europa ye basango ya mokili mobimba